Et la fille Oyo ma colonne bimi na vidéo. Ngazala qui juste tout près à fille wana na ranjo ilandi. Et lorsque Nani le révérend, parce qu'il a la première personne aussi cet examen. Lorsqu'il est ici, on lui a rappelé que non, avant qu'il ne remettre fait une tu dois d'abord commencer par mettre les codes. Et souvent moi même a fongoli page la page de couverture, page de couverture ni muta fongoli. Et la page de couverture tu as une page à liboso, basiquement même page de couverture ils a photocopie nango, bacha kango liboso c'est ce qui permet au professeur à comment ba code tout na kati. Et le professeur a comment ba code nyo so aussi. Moi si la liste toté, on va partir là $50 ça livre monene. À ça la livre mon synthèse ya moké, je pense à 80 pages, à on a $20 pour étudier nous ça na possibilité ça nini ya rozwango. Mais na livre wa étudiant de a cha code, ngana za code S11. Alors tant que tu vas travailler à Ibisinga donc papa na mon code T na papier na yo. La code T. Bon ça va na fongoli, mon code dans la première page. Juste la première page 5 secondes na mon code wana la salle nini na komi. Alors que la personne qui était derrière était mal intentionnée, azaro filmer ngai. Na yebi bien. To yebiye université peut identifier bano ba identifier ndinga zala qui peut bétir ba identifier qui et j'étais le premier en auditoire au Abima un examen très facile à droit coutumier. Nous avons des grands professeurs à Wanakata université qui me connaissent qui et d'ailleurs si Dieu le veut nous a parlé bateau pour distinguer à l'université. Donc si nous a parlé bateau pour distinguer. Je travaille correctement parce que là bas cours belenga na sina zoango déjà et droit coutumier ça cours moko vraiment élémentaire autant guité au répondre par exemple à une question moi c'est mobile à Bali na la décide à la place moi ça va que nous vendre et ça question que nous tricheter ba tuni question muso par exemple ba mboka na biso problème ezali ba ça la conciliation le ba qui na justice et ça répond à nini ata autant te répondre est-ce que on est ba question muta que nous tricher c'est ba question de tricher alors c'est une mauvaise intention bon mais ba image o ba sangisi yango ils ont a des connotations nini o ba toisa nango 30 secondes non image une minute et une minute c'est-à-dire que abanu ko zati tangu na tali code na zongi na banu ko travailler azo filmer kaka donc azu mais tant oyo na zui na tali code nanga wana c'est 30 secondes même aux ama yele na 30 secondes ko tanga nini qu'est-ce que tu peux rester na 30 secondes et puis la première page à livre nding bazomona wana première page ko tricher lokoni c'est une mauvaise foi yo bo taxé évangéliste Kiziami na Kibila très cher. Je vous demande de me donner un verset biblique Oyoyo il lobby que les tricheurs n'hériteront point le royaume de cieux ou soit la tricherie est un péché. Banambala moko ko exposé Kiziamina. Qui d'entre nous a sous mon karaté? Atombola Moussa, chaque na 18h, 6 minutes, à remettre fait à 18h30. Quand Aza au coma, Libanda na 45, il faut s'en moutoukane avant à démarrer. Le Saint-Esprit va vous enseigner, il va vous convaincre. Saint-Esprit a produit tristesse na kati ya mutema na ye. Kiziami na mon fils, tu as triché, ce n'est pas correct. Afukami na mutukana ya lobi Seigneur, pardonnez ngai, mbala sima na kobandela ngote. Vraiment. Allez, biso lelo oyebi na yo mo kakate. Kiziami na trichere, Kiziami na trichere na ba université ya Congo, kobanda na IPCT na babiloko na biso ya babipola o ya leta. Classe nini yango pena moto tangi biso nyos to leka na ba IEC yo sinsa na ifasik. Opesi mo wa silabis. Bapesi yo silabis ke yebisanga siko ko préparer examen ndengeni. Kosenga na attention ya bana na nzambe nyonso avant de porter jugement moko songolo mpakala sur la personne de Monsieur Kizamina Kibila Jean Oscar et sengeli na biso pe tozala d'abord na esprit ya investigation. Elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'immobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp.
Numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là. Au bangate. Donc, maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance, il y a pour ce nayo, et ça la Grâce Beauté. Tout ça là, des produits naturels à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour na mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour na ko arranger poso pour na ko pesa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté. Wow! Zambe Tolobate Kilokobo Tolobate Zambe o Yo Otani Ozolula ya man Ya yoka koki kokoma bongo Na pomade awa toza Ne mwese na life okuma Olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banabourat. pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, Masse yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Salut La pommade Awatoza moi c'est un pas comme Kiboko La pommade Awatoza. Salut fidèles internautes, bienvenue dans cette émission. Vous nous suivez de partout sur le www.elengia Congo. Un grand merci à vous. Merci pour la confiance, merci de la fidélité. Pour ça, Ebele connecté, branché sur le www.elengia Congo avec Glody Jasuka, la mignonne de la presse, la maman de Preston et de Promedi. Merci Nanenge Boza Ebele Bozo la Nabiso. Tozana ka pona ko informer bino, tozana pona ko divertir bino, pona ko sala toujours bino musala o biso to pona biso na bino. Voilà pour aujourd'hui, je reçois l'homme de Dieu Boebiep à cartonnant na bandenge na ye, l'homme de 4 vérités. Alors ba dans bolinga répète tellement mingi, mais ça fait un peu beaucoup de temps aux yeux il se souté. Ah wa siko Troye bana bino soka za wapi, soka kenda wapi, atika ko dénoncer, atika ko loba vérité na internet, pourquoi? Voilà, là je parle du frère Fortune Bala, sans plus tarder, je le salue. Bonjour frère Fortune Bala. Bonjour maman Glody Diasuka, la femme de monsieur Tracy Mbelenga. Ouais, bonne santé, bonne activité ni ensemble. En tout cas, par la grâce de Dieu, santé est vraiment très bien. L'activité qui encouragé. Ouais. On se bat toujours. Un réseau qui est bien. Et présentement, nous sommes en vacances dans Luanda. Ah, donc, d'accord. Dans plein de jours, tu aurais gagné capitale et Nabiso, Kinshasa, pour nous continuer toujours le mouvement comme d'habitude. D'accord. Donc, on a vraiment comme un Angolado. La minute portugaise autoka. Yeah. Bakino balobaka boma, tiana se maman na Preston. Vraiment. On a pour édifier peuple de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, actualité obligé biso boni ministère réseau ozo sala nini tellement ça peine à Luanda kuna comment ça se passe na bande kwa Angola. Non, d'une manière générale, œuvre ezo salama mais faut pas
kosala makambo en désordre koya na nga na Luanda ezalaki vraiment na programme ndenge tokendaka ba voyage te que voyage moko missionnaire donc eza vacances nayaki na pema na me reposer mais ndenge Bible ezobisa biso que l'occasion soit favorable ou non il faut toujours prêcher l'évangile. On est là, on partage la parole, mais il n'y a pas vraiment un programme public où on a coupé ça. Mais on partage la parole, pour poser des questions, rendez-vous, on fait toujours l'œuvre. D'accord. Merci beaucoup, Pepe Kibalana, Maman Élisée, Maman Véro Sako, Ozolanda Bisso, Maman Véro Sako, ya Papa Henri, Maman Véro Sako, Mokonza Forme depuis Liège. Merci beaucoup, Frère Fortune Balato, quand on a bien émission na Bisso, to moni Bisso nyon so vidéo, ils ont circulé sur le net, to yamba ki a évangéliste Kizami na Kibila, concernant Makambo etali tricherie, kuna na yel kabwe ba filmer l'homme de Dieu, ba poster ngo sur le net. Na lingi to analyser ensemble na yo po yo lo barabia. Tolo bela pe ba makambo etali ba masumu ango ko balobeza li sumu péché ko tricher c'est un péché donc tolo bela en général et puis to kozwa ka ya papa na biso oyo ba publier vidéo na ye pasteur Kizami na Kibila yo o analyser on ndenge nini tant qu'un homme de Dieu et tant que musala nzambe. Vraiment, merci beaucoup. Maman. Hello, moi, ils ont dérangé Bissoana. Non, c'est pas moi. Ah, ça va. Ah, d'accord, appelle. Loba, non, papa. Merci beaucoup, Maman Glody, pour notre kitoko. D'abord, eloko na koyebisa na bandeko nyonso baolanda biso omoni makambo ya nzambe faut pas tosala yango na loyenge. D'accord. Nakozala droit au but. D'abord avant na kota na fond ya question na ona kopesa exemple moko. Na njili toza na évangéliste moko babengaka je crois Paul Mayata. Surnommé pasteur de la foi, oui. Biso nyonso toyeba ye ke azala acteur ya théâtre. Ouais. Donc, on a cité ye. Évangéliste de la foi à théâtre na ndenge na ye azosala ministère na ndenge na ye mais soki na pesi exemple na ye c'est parce que quelque part pe aza artiste et comédien. Ça peut arriver que na pièce théâtrale na bango esengi ke a jouer par exemple rôle moko ya faux pasteur, c'est-à-dire pasteur moko ateyaka mazana ekokota ba boîte de nuit ba chéri komela masanga. Sikoyo soki mutu azui juste extrait ya vidéo wana a balancer yango na internet. Ekoki pe ko créer buzz. Or ezalaki une pièce théâtrale. D'accord. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Vidéo eza ko circuler naza ko senga na attention ya bana na nzambe nyonso avant ko porter jugement moko songolo mpakala sur la personne de Monsieur Kizami na Kibila Jean Oscar et sengeli na biso pe tozala d'abord na esprit ya investigation. Kolinga koyeba est-ce que parfois évangéliste Kizami na Kibila a commis pe acteur ya théâtre lokola évangéliste Mayata Jean-Paul poto mona pe mukuna azalaka na ye mannequin ya ba besoin d'habillement nyonso ya ba disciple na ye ya bandimi na ye. Donc peut-être pe ezalaki moi épisode ya liboso évangéliste Kizami na Kibila a tourné biso toyebite. Donc, si on appelle si moi d'exemple, ça peut paraître banal, c'est pour dire que Bandeko Ebele, Nengenaza na Luanda, de partout, Batingeli ngai, extrait ya vidéo, mais le koto senga na Bandeko to sala exercice moko eza, ya ko luka vraiment ko kota na source, to zwa ba information. Parce que, à ma connaissance, moi, je n'ai pas la droite, hein? Donc voilà. Mais, nandenge toza na bandeko, to yebi yango, que na droit, tant boza kotanga, même na ba période d'interrogation, to ya examen, le prophète, plutôt, le professeur, non, ça va. Le professeur peut autoriser un recours à la législation dans la résolution de certains casus.
On a compréhension terre à terre, c'est-à-dire certains cas pratiques. Na opes exemple moko. Bache 3 personnes wana. Balobi que non, soki bozo kenanzela mutu o akolokota mbongo mutu aliboso, tokopesa ye lupango. Mais mutu oyo akolokota mbongo mutu amibale, tokobeta ye. Mutu mususu bache exemple bele. Sikoyo mutu oyo alokoti mbongo mutu amibale tango baye kobeta ye. Famille na ye bamoni babomi mutu na bango. Moi exemple on a pour kota na ba détail te sikoyo tango recours et sengi na législation par là qu'est-ce que nous voulons dire et sengi eli na mutu o aza juriste aza kosala droit ndenge aza actuellement étudiant tango ba poser question moko ezana ba sous question ba rubrique ebele ndengwana ezana bakazi musu eza kosenga il faut à recourir na législation c'est-à-dire atala réponse on a pesi na koki ou soutenir yango na article nine selon la loi. Okay. Par exemple lelo yo oza marié na monsieur Tracy Mbelenga okoki kozala place moko a négliger singa na ye na yebise que non la loi portant protection de la femme na pesi article tel comment yo ko vivre na Hollande otigi moi sina par exemple na France. Donc ozomona par là qu'est-ce que nous voulons dire na loi na droit soki interrogation examen moko eza kopesama et avant d'abord on a développé en haut bandeko nyonso boza kolanda biso oyo yo bo taxé évangéliste Kiziami na Kibila très cher. Je vous demande de me donner un verset biblique oyoyo il lobby que les tricheurs n'hériteront point le royaume des cieux ou soit la tricherie est un péché. Ah bon? Là vous nous apprenez autre chose, ozo ko apprendre absolument pas mususu. Ya bandeko ba répondre ngai. Donc au tricher ezana ngo lisumu te. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Il y a un équilibre avec beaucoup de sagesse. D'accord. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les tricheurs, les menteurs, les impudiques, les cupides n'hériteront point le royaume des cieux. Mais, depuis la Bible, que les tricheurs n'hériteront point le royaume des cieux. Et ça, le rôle d'exemple, moi, je par exemple, il y a Rolobaneti, comme la Massanga. Nulle part, au monde, la Bible, il y a des comme la Turbo King, Doppel, Kuka, Tembo, Oyo Mususu Nini, Amoula, Ezali Soum. Mais Bible, Ezo Boy Sabiso, Ivronnerie. Et au monde, à ce que ce que Tangi n'a pas lévitique, au Yépe, même les lots dans la nouvelle alliance, par rapport à critères évêque, né Bible Sabiso qu'il faut que l'évêque ne soit pas adonné au vin. Par là, on a développé malé, monique, bien que alcool et cookies n'ont pas permis. Mais tant qu'ils ont utilisé porte moko, il y a les soumous. Ouais. Donc, celui qui a vraiment il y a papa qui s'y a mis. Et à monsieur qui s'y a mis, pour qu'il y ait un droit, il y a certaines questions juridiques où ils ont nécessité recours à la législation. Je pense que maître avocat, magistrat, peut-être qu'on saisir là, bien que n'a vraiment du domaine. Mais avant d'intervenir, j'ai essayé quand même d'analyser et d'essayer un peu de poser certaines questions à Batou. Ça là, droit. Ouais. Donc, en droit, il n'y a pas de crime sans législation, c'est-à-dire, avant Bisoto condamné M. Kizamina, et Seigneur Nabisoto s'est rassuré que na salle il y a examen wana, n'est bazala qui professeur alobaki kotala na gauche te kotala na droite te au fungula, par exemple constitution te. Parce que question est à poser ba pesi ba exemple ndenge na ute ko loba wana soki ba bomi mutu soki o lokoti mo soko zonsi bo yo o réfléchir par rapport à la question ndenge est à poser on peut si réponse na yo. Maintenant pour soutenir cela au koki ko sala recours la constitution conformément à la réponse o yo o pesi.
Donc, bandeko nyonso boza ko condamné sans recherche. Monsieur Jean-Oscar Kiziamina Kibila, je vous appelle d'abord à la repentance. Pourquoi? Parce que au moment où on a condamné monsieur Jean-Oscar Moyibi Kipide nazwaka ba verset biblique au eza lokola code au eza kotambusa biso ba chrétien. Nenga salisa ba action na ye na ba triomphal asenga ba ministre de Dieu bo frande na condamné yango mama Glody oyebi tango ozalaka na kin aske topesaka ba verset biblique mais tokoki kozala te lokola bato moko toyina bango à l'occasion de rien nyonso bakosala eza mabe. Faut pas ignorer bato lokola bamukuna basoni kafuta bakiziamina avant lelo bakoma na elengi ya mokili basala badega badérapage ndenge baosala lelo. Ce sont les gens autrefois ils ont travaillé pour le royaume. Lelo bato nyonso bazotambusa ba vidéo wana Kiziamina tricheur c'est bien, mais soko tunie yo de po bongo na mutema o gagner combien d'âmes pour le Seigneur. Ouais. Au moment la bilan est médiocre. Donc je ne soutiens pas la tricherie, mais na lingi juste tomema biso ba congolais, ba chrétiens congolais na moi maturité moko boye. Il ne faut pas seulement kaka to zwaka kaka eloko moko boye sans analyse mbala moko piou obandi ko panza lien. Na oyo selo moko mama Glody, même si entre parenthèses c'était une vraie tricherie. Ouais. À ça examen temps sous na 18h45 na 19h temps azo bima libanda ya salle de classe. Oui. Aza entre guillemets chrétien serviteur de Dieu. Saint-Esprit a koki ko produit tristesse kati na ye Kiziamina à se repentir na ye. Yo yebite Dieu a pardonné son péché. Ce qui a part wana za ba problème soute enlèvement et salami a ozala enlevé. Yo siko oyebi na yo mutuna makolote mbala moko oye o condamné. Oui. Voilà. Et puis de quoi filma ki wana papa muto a filma ki. Ezape acte mabe. Oui. D'abord muto yo a filma ki monsieur Kiziamina fo ayeba que c'est un jaloux na égard na ye parce que moi j'estime que soki oyo aza liboso na nga aza voisin na nga et ki nga naza chrétien asali mabe soki professeur a interdisaki yango ngai na kuria na komona ye siko tango a exposé ye ndenge wana motivation na ye ezalaki nini. Mama Glody, je vais te dire, nous avons la grâce, nous avons le Saint-Esprit, mais parfois on prépare des enseignements. Kiziamina Kibila azana moi d'église ba convention ba biloko belé à salaka. Même ceux qui abandonnent ko tricher, cela ne veut pas dire forcément que azazo ba azabourik. Peut-être qu'il n'avait pas eu le temps ya ko se concentrer na ba document na ya classe pour na ba préparation ya ba matière. Et ça parenthèse moko avec beaucoup de réserves. D'accord, merci. Donc si on nzambe a monique malgré moi nanga o azama yele. Mais ce qui a koisami na lisumu ya tricherie c'est parce que quelque part a se donna qui pour na royaume nanga. Toi tu crois que une telle personne tant a signé lisumu nzamba olimbi ça été. Maman Glody, on se trompe parfois dans bas sentiments. Dieu nous juge par rapport aux intentions, dans bas motivation. Je vais te dire, il y a d'autres personnes qui se la frère Fortune tout parcours nous nazo sale ko kozala excellent. Mais mon kolomoko kaka, j'ai pris que le Seigneur métis bazolata, ba mini jipe partout tin aéroport partout. Par faiblesse de caractère naza mutu naza nzoto na makila na koyi na mwa fille portugaise moko boy paf ndenge toyebi bato na bino bakoma kotravailler na ba secrétaire ya ba hôtel pona ko piéger d'autres serviteurs de Dieu ba publier bomoni Fortune wana sala ba émission na Glody aventurier bato nyos toyebi na biso bakinwa musana bango kaka yango mais Dieu sait que je suis son fils, son serviteur, mais c'était par imprudence à cause de la faiblesse. Il y a chair, ouais.
nakoyi na lisumu. Donc ce sont des choses oyo yo mama Glody tokoki ko ignorer te. Peuple de Dieu bozolanda biso na elengi ya Congo fungola matoi na yo. Nous sommes des saints à cause de l'œuvre de la croix par rapport à ce que Christ avait fait pour nous. Mais notre condition actuelle, parce que nous vivons dans la chair où est corruptible, on a la possibilité de pécher. Voilà pourquoi on condamne Maman Glody aujourd'hui les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est par rapport à la pratique où est commis coutume. Aux homona que non, chaque convention est commis offrande, il y a fermeture, il y a ouverture, au salaboy, mbongo. Et l'autre moko est anormal, anti-biblique, yo olingi o imposé yango. Nakati ya église comme doctrine. Yango ne to côté le mera. Mais péché accidentel, Maman Glody, bisonyo sokobana nanga mutu aliboso. Tina mutu asuka rolande émission d'une manière ou d'une autre nous tombons dans les péchés. Peut-être avons posé question na lingi na tuna motuna na bino soi-disant ba saint na ba sala nzambe misusu peut-être ba kozwa ngope kasi na lingi na loba na bandi na mutu aliboso président actuel de l'église des réveils le fameux général Sonic Afuta Rockman Tala Sultana Lati ya pembe nakano wana lokola Mobutu na mutu apaseye pouvoir wana kankenza nazwi mwana na mpate wazalaka na apparence lokola sango bapesi refi na couvent atoms po azosala ba crime ebele akomisi mwasi ne pe pasteur me batu bachaka ekate nazwi bino nyonso oyo bosala ba théologie bosala droit de réponse na site ya Maman Glody pendant ba étude na bino le Saint-Esprit est témoin dans cette question boya ko répondre nani atikala ko trichete mutu akotombola musapi kuna Maman Glody azate. Donc olingolo j'ai eu à corriger par l'entremise de mon père ba papier il y a ba étudiant il y a ba institut biblique mususu ya ba église protestante. Ouais. J'ai vu des catastrophes. Aux hommes, on candidat pasteur, la deuxième année de licence, question, batoni la Bible a combien de livres? 2000 livres. Second, il y a Trichaki na lui, second, abandé au compter nombre de livres. Sera PC 66 livres à rejoiter. Bon, faire fortune ligne, c'est ce que va combo nyonso tangi wana pour dire que même ba oyo, ba pasteur, ba homme de Dieu, ba bima lelo, ba si c'est na ba théologie, ba on peut ba tricha. Maman Glody, au-delà que tu as tricherie, oh lelo balingi ba sambu saga kiziamina, baza ba criminel. Quand Kenza yo yebisoki a sacrifié combien, a initié combien na ba mauvaise pratique, tukoki ko mela malobate. Combien de filles oyo bandi na bango na ba Sony et les autres ba BBC. Na opeso exemple mon président ya assemblée provinciale, mutu wana ya bandal. Côté tango zalaka na kini kombo na yena gode soki gode mpoi. Lokola elengi ya koyiba mbongo ya Congo na Mukongo ya fachi tala ba langage impudique na munoko musali na nzambe tokolandela yango tina lifobo nani ayoka yango te. Voilà, pour dire que mutunyo soit péché kanandenge na ye quelque chose à homme de Dieu. La chair est faible au quoi ya paix. Par là, Maman Glody Tolin Kolobanini, nous ne soutenons pas les péchés, mais je ne suis pas d'accord que sans qu'on mène une enquête par rapport à moi d'éléments où on a péché terre à terre parce que nous avons mis dans matière ou banambala moko exposé qui zamina. Qui d'entre nous a sous mon karaté? A tombola moussa. Et surtout na millions les na université mutunyo so aleka na makambo wana na minute wana zalaki na Bible était tonité donc c'est ça ça peut être normal yo na dévolé volé à liboso to yebite ngana yo si s'agissait ba fongola wana te soki professeur a interdisaki voilà parce que soki professeur a kolandaye s'il vous plaît na kolandaye tant ozwa qui intervient lobby que il y avait l'autre pasteur à côté ndaibisa qui est que mais au check code te fallait que check code tala nani na yo check code pour dire que azaki na accès à kofongola peut-être
Qui sait? Et puis Maman Glody, lelo batu mususu peut-être nayebi que na façon d'intervenir lelo ba ko digérer en mabe metoza wana pour non sepelisa batu te. Il y a certains péchés au toza ko telemela yango publiquement lolenge apôtre Paul a telemela ki Pierre tant akoisama ki na piège ya hypocrisie parce que eza ko toucher la vie ya ba fidèle. Toza ko batela ba ami yangane o Yesu akufela ki na ikulusu. Mais il y a certains péchés Maman Glody o mutu asali yango ye moko a régler na Nzambe il avance. D'accord. Mais na uti opesi exemple soki ateshaki na 18h voilà. 6 minutes à remettre fin na 18h30 tant aza kokoma libanda na 45 liboso mutukane avant à démarrer. Le Saint-Esprit va vous enseigner, il va vous convaincre. Saint-Esprit a produit tristesse na kati ya mutema na ye. Kiziami na mon fils, tu as triché, ce n'est pas correct. Afukami na mutukana lobi Seigneur, pardonnez ngai mbala sima na kobandela ngote. Vraiment. Ale biso lelo oyebi na yelo moko kakate kiziami na trichere na ba université ya Congo kobanda na IPCT na babiloko na biso ya babipola o ya leta. Classe nini yango pena moto tangi biso nyos to leka na ba IEC yo silsa na ifasik. Opesi monga silabis. Bapesi yo silabis te yebisanga siko ko préparer examen ndenge nini. Voilà, ça peut être normal. Oh, Maman Glody. Frère Fortune, le pena li kozo mulaite na kozo deuxième tour poto beta suma solo mususu concernant kaka ba église ngo na Congo et puis ba investigation muso sali na Angola kuna to solango en long et large. Le to linga ki juste passer message na ba na Nzambe comme ebetisipe libaku ebele concernant les Kambango, tandis que les gens sont peu de Dieu, peut-être va ça la makamusu en cachette, au peut être baraté, mais il y a quoi exposer mutuboye, il y a moins de to lobelango. Mot de la fin, pour les Kambo, non, le message au ça na ba pasteur, au peut ça na ba chrétien ni en ce monde entier ba kolanda yo, n'habitez ce que ça. Merci beaucoup, Maman Glody. Mot de la fin, Isaac, évangile, il y a Jésus-Christ, Isaac bâti sur l'amour. Sans compromission. Donc cela veut dire même tant osa ko condamner et loko moko condamner yango avec motivation pure on peut s'appeler ndeko oyo a pratiquer mabe wana possibilité ya koya la repentance. Mais soki ezaka ka keto telemi ndenge toyebi ba tente évangélique musuboza na bango na ba Belgique na kobeta o makofi na kozong sabwe ministère à dénonciation Maman Glody ezala kate. Si on se réclame aujourd'hui des ministres de Dieu en accord avec Éphésiens chapitre 4, Dieu nous a établis pour le perfectionnement des saints. On ne peut pas perfectionner les saints sans l'enseignement. Donc on est là pour présenter Christ dans toutes ses dimensions. Voilà. Donc message final na remercier et puis na semi na ba na Nzambe to longwa na esprit congolais. Voilà. Ya kolukaka komona mabe ya bato. Moi je condamne ba biloko ebele o kiziami naza kosala lelo na évangile. Mais na kokite ko zoyer lokola ennemi juré na nga kena clouer à tout moment. Voilà. Là où Asali Malam, on les félicite. Là où après on peut les relever. Parce que plaisir n'a biso et aux alanines ceux qui un jour à quel félo. C'est ça l'amour. Vraiment. Merci beaucoup, frère Fortune. Merci beaucoup, Maman Glody. Tozio Malasima, bon séjour à Luanda. Voilà, merci, au revoir. Merci à tous qui nous avez suivis de partout sur le 3W. Voilà, c'était là le frère Fortune Mbala à éclaircir Bisso, à pécer Bisso point de vue concernant sujet Oyeout ko ça la buzz l'internet. Il y a évangéliste qui s'est mis na kibila pour dire que nul n'est parfait, moutounion soit soumukaka, moutounion soit quel que soit aux évangéliste, au nani, au pasteur, mais na kibo motoboe, au occupé, ko soumuka. Et puis ça dépend, il y a ma camarade n'engé frère Fortune, à où tu peux éclaircir, au ko ça acte moko, et par après, 10 minutes après, au ko c'est la volume, c'est pas un et puis, au zongi toujours na ma colonae. Merci beaucoup, la pour l'andibiso. Merci à Tracy Mbelera pour la même magique. Merci à Pepe Kibala, la maman Élisée, maman Véro, merci. Moria Kabela, merci Nabino Nyon Sobozaki, connecté à Elengi à Congo. Vous êtes toujours branché, on est là pour vous servir, vous ne serez jamais déçus.
Quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Preston. Merci à Promedi. Je vous aime beaucoup. On est ensemble. Moria Kabela. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.